Ouais, shalom et bana nzambe nga wabino prophète et papier qui a le vase de l'éternel on a le barabutu na moi l'homme du sang donc nazo sabino le 26 juin. Veillez de puissance, de maturité et de grandeur. Na Saratola TV à partir de 22h. Excellent enfant de Dieu, cher ministre, que la paix et l'amour du Seigneur soient votre partage. Congolais, Africains de diaspora. Soko ebika ozana makila. Problème ya makila. Bongama le 28 juin na Saratola télévision. Vous êtes tous invités à y prendre part. Le 26 juin kaka. Na Saratola TV à partir de 22h samedi. Monte Kopela. Dans une grande veillée de puissance, de délivrance et de destruction des mauvaises alliances du sang. Kende partout aux alliés somba jino ya rouge. Si jiga ya rouge na ndako na partout aux alliés. Tango na ko banda service na ko lakisa bino kaninga ko sa na ko sambela pona jiwana na musika. O meli yango vino échanger. Comme orateur, prophète, Papi Ekila, les vases de l'éternel, l'homme du moment, l'homme du sang. Restez branchés, connectés, branchés sur Saratola TV. Que Yahweh vous bénisse. Amen, amen, amen. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Mbote nabino balandi nyonso ya Saratola TV. Ba abonné nanga, batu bolinga nga, batu bo soutenir nga. Ya sika eye na chaîne na biso Saratola TV balobi soko lingi lo poso ngenga batu babosa na bakanisa mwasi ka taille te mwasi ya taille na lo poso mwasi faut lo poso ezala bien tentira bien ezala bandeko ebele oyo boko talanga ba misusu bopakola pe ba produit ebeta bino ba tampon bandeko nyonso bozana ba problème ya tampon. Bo hésiter te Gisnovit balobi coach mokondi na bango tout na makambo etali po mama Gisnovit coach ba produit nyos tout borokuta eza na kati boromona ba produit éclaircissant ya choko tende bato bachaka wana mona mnake poso na pinde komi éclat okomi nora mwana mora bébé banduta bakisi ya banduta et pas coach Gisnovit ezali nango boki makimate bokende wapi bozonga wapi eza simple donc numéro de contact eza wana ya mama Gisnovit et puis ya ndeko na biso na Kinshasa parce que eza na Londres eza pe na Kinshasa bo hésiter te bo beta tout surtout nga mikolo bokanga nga photo botala pona nga nalala et puis bo bano landela nga sous mikolo bien bo comprendre que maman coach Gisnovit nde makambo. Alors boya ebele bokima na lombango na Kinshasa ezali maison ezali et bandeko na biso pe ya Europe moya ko sala bino transfert ezanet yange na transfert ya ina DHL bandeko pe à Londres kuna yemoko coach Gisnovit azawana donc voilà tozana ba crème de visage tozana ba crème de visage tozana ba sérum tozana ba produit nyonso bakisa banduta pe ezali balobi o soki nduta no pinde longwa internet ngana nango ya obota ya mike katanga kala mingi te na mama Gisnovit bo mwana olata ya bino singa mike bo kamwa en tout cas merci beaucoup bo welisa na lombango balobi coach na bango nyonso na makambo etali po yo mtobimaka baloto elongezi kaka yo ba tampon elongwaka te beta caché ko hésiter te contacter numéro eza wana solola na mama coach Gisnovit rosa solution ya loposo na yo bayo pona ba séjour na bino bana poto sokolingo ya na hotel ya kitoko séjour na yo eleka kitoko na Kinshasa hotel ezali kaka moko Renaissance Les Jumeaux ezali kaka na Victoire wana climatiseur ya kitoko clim na kati ya chambre mobimba et puis restaurant ya kitoko prix ya bien opesi kaka mbongo na yo ya mukie parce que biso tozali cher te bakangeli yo place na yo tilero kuya Kinshasa osali séjour kitoko et pozongi eza pe musika te kaka na Victoire
toza kaka na système ya chambre et puis prix moins bino moko bulanda publicité na kulubelo koute papa Jean Maseka Renaissance Légimo ozokosunga bato tolanda. Situé au cœur de Kinshasa, hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, avec un charmant décor, un confort exceptionnel, bon rapport qualité-service-prix. Service en salle et room service impeccable. Hôtel-restaurant Renaissance Jumeaux, au croisement d'Ibaya Kassavo. Avenue d'Ibaya A2, quartier Matongé, commune de Kalamou. Sarah Dola décroche. Sarah Dola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de Zolanda Bisso, ça dépend de la vidéo, na biso sur le téléphone, na yo, télévision, na yo, na habité. Merci de vous abonner sur s'abonner déjà à Saratola TV, chez nous, puis ça rabino, ma conseil, bien plus de la rabino, histoire mort vrai, bah histoire où ICP Sarabat, bah histoire où peut été à Kabandeko, oyo, et puis ça va monter place, que vous avez à Olemba, à JP Force, à Télémipé, à continuer à suivre. Merci de vous abonner, merci na la patronne maman Saratola, merci vraiment pour l'espace au Pessingaï pour nous présenter l'émission et ça là vraiment bien. Derrière la caméra, na pesi bongo mbote na Montréal le bouti sinda bolobi obali moro bien lobi melano bulu kutu melano nyoso metike la ngai sinda na ngai parce que yango ndi muto zo traiter malade za ya makasi na mboka. Merci na bandeko na ngai so ba message ko landa ngai, merci na kotuka ko Jimini Machu wa momeno balobi Maurice Piana Tishimbo to depuis Luanda. Merci na ozo sala petit frère na ngai Alino Mbenga. Vraiment et ça là bien merci na bandeko na ngai so joyeux anniversaire na Besta Sable o ya botami mukolo moi lelo vraiment to ko fêter to ko mela kani to misana ko fêter lelo bomoni na so na tonga lelo na yeko so na bino par rapport à histoire moko vrai oyo nazana ndeko na moko ya mwasi tozani na plateau nazapenga moko te mo reso oza même langage na ngai okofungela plateau na ngai bandeko ba mona invité na ngai mukolo lelo. Bonjour maman. Oui, bonjour papa journaliste. Bonne santé. Oui, très bien, merci par la grâce de Dieu. Voilà, merci, j'espère que le lot osa na vérité. Et le vérité est bio, mais na zara na lo mona lo baka avaya ko banda makamunyo so photo mbolaka lo boko lo bara que na lo ba be vérité. Et lo msusuté. Merci beaucoup. Nalandi kaka d'instruction PC. Na lo baka vérité. Merci vraiment. Voilà, bandeko bazolanda biso maman zaliwana to yoka ye malamu vraiment bozala ya wana bozala wana vraiment poto yoka mama nini amemeli biso mokolelelo mais ko bosana te ko like ko bosana te ko commenter ko bosana te ko s'abonner na chaîne biso et ça là vraiment biso bien maman tozo yoka yo na ebité to so la ngana yo déjà en dehors ya caméra mais na lingi siko hôtel sapé bandeko bazolanda biso et le Congo ezana nini. Oui, merci beaucoup pour la parole, papa journaliste. Naïna di solo moko ezali histoire vraie. Oui, ça la meli ngai moko. Na mona ki place nous sauter ngai na koko mema histoire. Yango na yaki na Saratola TV. Na yebi kezali chaîne moko suivie par tout le monde entier. Ezali chaîne vraiment soko ye na problème na yo okozwa solution. C'est pour cela na yaki na Saratola TV pour na ko raconter histoire na ngai. Na yebi ke bozali ebele bokolanda ngai s'il vous plaît bosunga ngai. Histoire o nazo beta ezali histoire ekomelanga na mobali na ngai. Mobali na ngai azaki na ami intime na ye mais azaki étranger. Ami intime wana et arrivaki à Bali. Moi soit balaki tokomaki ne ba camarade grâce à mobali na ngande baza ba mina mobali na ye. Vraiment tozai ko vivre bien tokomaki vraiment famille
pasi na nga ezaki pasi na ye pasi na ye pe ezaki pasi na ngai mais un moment donné moninga na ngai esalaka nga pasi mingi soki na obeta histoire oyo courage betela biso toyeba eza makambo vraiment ekomaka mais zwa courage wana ya oloba. Oui, merci. Eza pasi mpona temps oyo elo nazosubir nayebi te nakosande nini earrivaki ami intime ya mobali na ngai ntango abali copine na ngai wana mwasi akomi na zemi ndenge ezalaka kaka comme d'habitude nde boyebika biso basi ya zemi ntango okomi enceinte faut ke na hôpital basala l'examen général. Camarade na ngai ntango basali ye l'examen courage maman, courage. Voilà, vous comprendre que maman zo kolobate ezo sala moi passe. J'espère que autant boyo ki ndenge maman bandi li solo ezana moi passe na kati na wana. Ba mzo bazolanda biso bazoloba oh mais comment tozomona mutonga zolobate ba bombi elongi na ye oui. Ezayi moko mutasengi ba bomba penza vraiment elongi wana parce que oyebi ke biso atolobaka ba vraie histoire. Eza ba histoire moko boye ya kofondé te, eza ba histoire mo ya okende koluka te. Alobi non, ngai vraiment caméra mo na ngai te. Mais na betela ka bandeko na ngai lisolo to partager na bandeko na ngai vraiment bo meka ko comprendre biso na place wana maman oko betela biso histoire pardon. Courage. Okay. Nzamba songa ngai. Et arrivé copine na ngai ake na hôpital. Tombe sali examen général. Docteur a dit que non. Naza na posa ya mobali na yo. Bon, moninga na ngai pe a mitungisa makite akepe a ebisi mobali na ye. Ba pesa bango pe jour à rendez-vous ke baya. Jour on peut koki bakei. Tomba komi et le liboso docteur abaki non asala pe mobali examen. Tanga sali mobali examen amoni pe mobali aza atteint. Ce qui n'a comprendre bien l'examen au basala qui moi si temps babaki non tout monde a mobali na ye. C'est que moi si pe oui, comprendre tes papa. Moi si pe aza qui atteint. Oui. Mais balinge ko c'était pondé aza na zeni. Balinge mobali aza. Azala OK. Donc ba trouver que mobali pe aza nango. Boyebika minganga bakoko tika mutu aza na qu'est-ce que c'était? Bayebisa ki mobali vérité, bayebisi pe moi si pe vérité. Depuis jour wana copine na ngai azaka soaleste. Azaka soaleste. Zeme koma ki déjà ko évoluer mais alingi les sous kiloté. Au contraire moi si azeme il faut kilo faut balander la oui ba état ya évolution ya grossesse. Mais camarade nanga en tout cas a perdu qui va ma contrôle. Zemi tant comme ko évoluer comme déjà à terme. S'il vous plaît na rozonga so moi mon kesima. Tant ba keneke pas médecin. Bakangi bango ke baza atteint. Na kozonga na ndako moninga na nga lela makasi. En tout cas a tapé même une semaine to benga na raté nini te azolela kaka. Atuni mobali na lobi papa maladie uti wapi. Ngai ya par yo naza na mobali musuti. Makambo uti wapi. Mobali a bomba kité, mobali véritable oui. Maladie ozui ezangande na pesi yo. C'est mobali ameyeba ki azali na malade wana ou soit ake mobali prendre en hôpital. Mobali ayeba ki nanu te. Aende ko prendre na hôpital. Mais au monde ndenge kaka vite au vivaka o vivana moto moko boya kufi murmure bimike moto wana za atteint bébé. Ayoka yango na fille moko vivana yi. Mais a considérera yango te. OK. L'occasion mimo na casa en bonne santé tout marche bon. Donc tout ça marche, je m'excuse. À mon qui vraiment que non azali na maladie mais maladie ko bimande tant au moins ça comme na zemi ndenge basali examen
nde retrouver qui est mobali aza atteint na mwasi. Pardon pour la question yelinga, est-ce que babala na penza ndenge za kobala na bake commune coutumier religieux? Bon, ndenge za wana oyebi kaka vie lelo nde ezalaka, bovanda na mobali, bo évoluer boyebana bien. Après maman boyo sala sima programme vimezaki nde bongo pour ceux qui bakendaki vraiment ti ba commune normalement ba senga ba examen moninga c'est ça na place ngana zalaki alingaki ayeba. OK, mais lokola bakendaki vraiment na makambo ndenge esengaki te yango na peut-être esukaki bongo. Alors moninga na ngai akomaki acteur et arrivé un jour yo yebi kaka so bazui aux acteurs et c'est nga cause na moi conseiller moko ba fortifier kayo soit OK par exemple mais mingi vraiment ezaka moi passe mobala koka kité azaki homme d'affaires makasi na mboka oyo yepende muta pistona ki mobile na ngai pour lelo mobile na nga zalo azali grâce à cet homme vraiment abandonnant qui tout azaki soko koka te azaki kana ndako et arrivé un jour piqué crise na musala na ba faire ni place à salaka wana mobali ba memi na hôpital tango ba memi na hôpital songolo kaka ya bien mboka na biso wa mobali akufi que son âme repose en paix vraiment tango akufi bon ba ka suko bomba te ba benga moninga na ngai c'est que mobali akufi tala kaka mobali bolala kinahi mobali ala muki aza en bonne santé oyebi ke mobali ake musala babenga oke non mobali akufi camarade na ngai akokaki te na choc wana esali ke boti c'est na choc ou na message ou ya mbaki ki non mobali akufi et ça les choc qui me met na abota choc wana boti na ko bota na ye pe a supporter ki choc wana te ta supporter choc wana te akufi akufi atiki mwana normalement mec ça c'est que toko pesa pe mwana vie na naissance na ye d'ailleurs akobotama to pesa mwana vie po ezalaka ke soki moto aza na maladi wana soki aza na zemi baminga balandelaka ye en plus ye ndenge mitikaki avandaki na ndako moye mpe bazwa soki na ye ezalaki vraiment susu te. Est-ce que mwana yango bozaki tanga kufi le seul ami oh vraiment ça ko partager na ozaki famille na ye ezaki ngai na mbanda ngai nde ba ki ko benga nga na ki le plus vite na hôpital on a commis na peut-être déjà ba ju mwana ba bongisie mwana zo respirer bien wow parce que ça que non moninga atika ki mokili mwana tikali asa en vie oui mwana aza en vie mobala ya camarade nanga passa kufaki bango so kufi ka le même jour tous les deux ba kufaki alors bandeko nanga ezaki pasi pe mawa nakoka kite natali mwana botami ba parents bazate boyebi kaka vie ya lelo oboti mwana na yo fo yo moko za soin mwana attendez ko bobotami na etata moko mama moko akoko nzima de le débit mais na katikati supporter ezala pasi lelo tozomona ba shege na balabala c'est à cause ya kozala orphelin ou orpheline bandeko na ngai na supporta ki pete choc wana mais bato ba conseiller kinga nazwaki mwana nasinyaki mikanda na bi mwana ngana mobali na nga to adopté akomi mwana oui akomi mwana biso ndenge ezalaka tozi mwana miliki
nzambe pa azobatela mwana mpe apusani akola mais ndenge ezalaka kaka baparent koédike mwana tozalaki mingi kotalisa mwana biso makambo ya bonzambe à part ça kotalisa ye bainconvénient ya vie ya kolinga mibali totalisaki mingi ke mibali baza mabe en tout cas mwana na biso mpe ayokaki demeraki toujours na kokola na conseil tozali kopesa ye mais boyebi kaka ke bon en fait ceux qui bandeko mpe bazolanda biso bazo comprendre bien ceux qui opekisaki mwana mobali ke alingaka te aza na boye te ezalaki mpona nini bon soki mingi nazali koloba na ye bongo lelo soki liwa ya mama na ye lelo akufi atiki soit baparent na ye c'était à cause ya papa ndenge atambusaki vie na ye malamu te donc mama azalaki na ye kaka nakoloba ke akwelaki neti libabe moko boye yango wana natalisaki loko abimaki mpe aza mwasi nazalaki mingi koconseiller mais conseil nanga mingi eza okende na bonzambe mwana mpe atosaki yango nalobaka vrai conseil ou soit moto vraiment asalaka ke non conseil evanda nga naloba ezaka ensemble po biso toza basimple représentant tokosala me tokokisa te tosalaki toyebaki pourquoi totalisaki mwana na biso ke abangaka mibali ou soit akendaka vraiment trop te na mibali azela kaka ti ngongani kokoka mobali aya ye na ndenge ya malamu akoti vraiment na porte asoli na biso tomemi ye vraiment na banorme esengeli comme ça toyebi nini olobi nzambe alingaki abongisa mpona ye mpe à chaque fois tozalaki fin du mois soki okoki tozomema mwana na biso na hôpital azwaka traitement na ye mpo aza toujours en bonne santé kandi nalobaki ke l'homme propose de dispose ekomela mwana un jour aye kokutana na mobali ntango akutana na mobali balingana mpe bolingo makasi me ngai etant que mama natalaki kaka attitude ya mwana na ngai mwana a changé totalement moi bimpolitesse amike boyebi kaka age ya puberté na mwana soki asa touché déjà makambo ndenge ezalaka nasololaki na mobali na ngai nabi papa ndenge nazomonela mwana asalingi ntango mpe tomemi na fin du mois comme d'habitude tomema na hôpital mwana boyaki amanifestaki même politesse 00 papa abi non mema kaka na insistaki vraiment mais mwana azoboya kaka abi nanga mama suis en bonne santé pourquoi chaque fois bomemanga kaka na hôpital na kokende te santé na ngai eza bien nabine non ma fille tokendaka to bacheke yo bayeba santé na yo kaka ndenge ezali peut-être moi bamalarie koza début nango soit infection mot de tête ka ndenge eyaka wana donc tozwa déjà baprécaution nasuka nango mwana yaki kondima tomemaki ye na hôpital donc tokomi na hôpital baexamine mpe mwana azalaki na ye bien azalaki bien mais nazalaki kaka na bobange tant que maman peut-être que mwana sa bebi ou comment bandeko na ngai mwana mpe asukaki kaka bongo te abandi kocontinue toujours bolingo na ye na mobali na ye oyo aderangeaki wana chéri na ye wana mwana azali koyokanga lisu te même bacour na ye ndenge ezalaka ke non alingaki ekour bo alaki nga soit soki akomi kuna baumeli ta mosu abenga na telefone alaki nga mwana aza kosala ngo lisu te toka mwana vraiment amataki likolo makasi mais nazalaki toujours kaka kobenga mwana kotalisa mwana koconseiller navandisi mwana na toni na biyaya yebisa ngai naza mwasi lokola yo malgré nga nde na boti osolingi mwana vraiment abimama te nalingi te natikala kolinga te bandeko na ngai
nazali toujours kocontinue na baconseil kopesa mwana na ngai ya mwasi mpo azali kaka moko nga nazalaki na ye. Mais arrivaki un jour mwana azo évolue mpe na copain na ye ndenge kaka bazalaki komema bolingo na bango kuna ndenge bavandaka comme d'habitude bakota na chambre jour mosusu. Tant bakoti na chambre vraiment bakomi vraiment yo yebi kaka mwasi na mobali ndenge ezalaka. Ma fille aboyaki ke bakoma vraiment na badegré wana ayebisi mobali ke non il faut nayeba état na yo. Mobali alobi état na ngai naza bien tellement mwana na ngai nazalaki kobombela eloko te nazalaki kotalisa ye tout nazalaki koyebisa ye nyonso nabaki yo oza nyonso mpo na nga nalingi yo ozala malamu mpo yo nde oza venir na ngai. Mwana nga pa yokaki akangaki yango na motu na ye azalaki kotambola nango partout azokende. Ayebisi mobali fo tokende tosala baexamen. Ntango ayebisi mobali bakende basala baexamen baproclame mpe jour bakomi mpe na hôpital basali bango baexamen général na test ya dépistage ya sida. Batrouve ke mobali aza bien mwana nanga aza atteint. Bandeko nanga ezalaki pasi wana mwana bake kosala baexamen na ndenge na bango sonke ngai mama nayeba mwana tellement napesaki baconseil ebele azalaki kose protéger nde akomaki ntina niveau wana. Mais nayebi te pourquoi to bayebisi ye ke aza atteint. Mobali abimi akimi mwana azwi transport aye ntina ndako na enveloppe oyo ya résultat. Ekutaki nga na mobali tovandi na salon totala TV azwi enveloppe wana abwakeli biso. Na comprendaki te natuni mwana kwa arépondai nga te directement na chambre abloqué chambre. Papa abi landa yenga abi non avant na landa il faut na contrôler nano enveloppe. Bon lokwa na yebi na hôpital ba enveloppe ezara ya kaki o ba pesa ba résultat. Ton natali kombo ya clinique yo bakendaki na kokai kotala ngo lisu te. Kokai kotala ngo lisu te. Papa ndenge azwaki yango afungoli amoni keza ba résultat ya mwana. Akokaki te bandeko na ngai akisiportaki shoki wana te. Nalandi mwana na chambre mbango kuti abloqué chambre. Nabeti porte mwana boyi kosentir ngai aboyi mwana azolela nazoka kolela na yo na moloko batubi nga mbeli nazonga ye na salon nayebisi papa nabi kuna ça ne va pas. Ngala mobali na ngai toyambanaki po tozali kaka na mwana wana moko natikala kobota na vi na nga te nayoka elengi ya mwana te moto apesa ye nga sense ya vie ezali kaka mwana na ngai. Mais lelo ntango adécouvrir ke aza atteint bandeko na ngai namonaki place mosusu oyo te ngai nakokaki koya mpo nako Seigneur Jésus namoni place mosusu to nga nakoki kokende le seul place oyo namonaki ke epesanga solution epai ya Sarah Tola TV. Soki ngai nayeba chaîne oyo c'est grâce à ma fille. Soki na découvra Sarah Tola TV, soki na s'abonna c'est grâce à ma fille. Natalaki na mona place ni na kokabola pasi na ngai te to koyebisa mwana vérité te. Yango na yaki ka na Sarah Tola TV. Nayebi ke na ya se distraka yango. Place na ye azwaka solution to place na ye oyo vraiment
a découvert moi makambo ebele ezalaka na Sarah Tola TV. Yango namonaki nayaka na Sarah Tola TV. Pour en face comme ça, non kokate koyebisa ye vérité. En plus azolinga ressentir ngai te na papa. Abina ngai maman dis-moi la vérité. Place ni nazwi maladie oyo po naza vierge. Seigneur. Bande ko na ngai. Mon place mususu te. J'espère papa journaliste. Et le ngai bolaxi en côté. Ah oui. Bon, en fait, on doit comprendre que nous avons mentionné dans 6 jeux à maman. Et ça, histoire de casse, et ça la passe. Et ça la passe. Moi, mon kaka, na Sarah Tola. Pour na ça est vérité. Je ne suis pas sa mère biologique. Mais avant ma maman a bossé été. Sa mère biologique est déjà morte. Fait des années. Ma fille, vérité angona. Ngam na bota yote. Oui, aux vierge. De nyoko aux alateurs. Maman a boti na papa na yo bazaki na sida. Bazaki maman na zaki ami intime na ngai. Ton père azaki ami intime na mobali na ngai. Tango na monike bango tu bakufi. Maman na kufaki na choc ya liwa ya papa. Otikala ki yo moko. Na boya ki ozala enfant abandonné. Naboyaki lobi wana koma shege uswa tobokwama na orphelina nde naportaki garant na papa na mobali na ngai toadoptaki yo comme notre enfant biologique nde tozwaki yo vérité nyonso yango wana ma fille oza mwana ngai oza mwana ngai oza nyonso mpo na ngai oza nyonso mpo na ngai malgré tout ce vérité olingani ayebisa yo naza mama na yo naza mama na yo mobali mpe aza papa na yo mobali na ngai aza mpe kaka papa na yo. Voilà, merci maman. Merci vraiment la bande de Ronan sur la zone d'Abusso. J'espère que vous comprendre que nous n'avons même pas et ça la passe. Et ça la passe comme on a éliminé moi si. Oh yo. Elle n'est même pas. Attends mon balité. Mais à cette victime il y a maladie mon boy pour nos parents naïe. Maman. Ils ont courage, on a évité. J'espère que moi qui est vraiment dans cette émission Nabiso. Message nous anini na bandeko batalio par rapport à l'histoire na yo. Pour nanga, ils ont déjà conseil pour na bato misusu. Pour na mibali, pour na biso basi, et pour na bandeko mibali, pour na bandeko basi. Na évité message nous sur les anini na bandeko balanda yo. Okolobela bango nini conseil ni bakopesa yo to histoire neko comme emela bango nini. Merci pour la question. Son aki na Sarah Tola c'était juste que na ebisa mwana la vérité. Je sais bien que ils appellent conseil pour na baninga mususu. Oui, bakande ya kotambola. Pona mibali to basi. Et surtout mingi pona biso basi. Koyeba ke avant mariage, faut pas que 500 autres. Faut ko mbala bala yo. Na ba norme esengeli bo vanga na mobali. Exacto ke aya kaka zuyo bo vandika bon bo sangisi nzoto.
yango nde memaka makambo mais beaucoup plus nayelaki nde mwana ngai le seul place oyo namonaki ke s'il vous plaît je m'excuse la seule place oyo namonaki ke eza mieux placé mpo na ngai koya koloba vérité to koyebisa mwana na ngai kaka na Sarah Tola TV ma fille koboya ngai te s'il vous plaît koboya ngai te na papa na yo voilà s'il vous plaît merci. Ma fille Merci maman. Merci pour notre temps vraiment au PCD biso. Nengo pour ça n'équipe main biso. J'espère que awa to peut s'enregistrer un conseil. Ya makasi zate o ele kinzambi. Koyoka yo ne bandeli yo mo zabimse déjà ba maloba oyo oyebi nzambi. Pour nzambi na likambo oyo. O ele kanzambi zate. O ele kanzambi zate. Nzambe yemoko akozwa charge ya likambo oyo. Vraiment na bandeko nyonso bazolanda biso j'espère boyoki mama ninga lobi to aider vraiment na ba conseil to aider vraiment na ba soutien na biso ba façon nyonso so yo moni ke uzana idée moko kopesa pona mama komela biso soit ibengaka na numéro na ngai eza wana ngamoko na yeba ni na osola na mama vraiment eza pasi ndeko mwasi oyo mpe oza na chambre place ozolanda biso courage ma fille vraiment eza pasi eza nango yo te yangani eza baparent oyo babota yo nde bato bazalaki na maladi wana eza mpe te ke non bamama wane babombelaki yo secret ezaki bayinaki yo non eza juste ka bolingo bazalaki nango vers yo eza nango mpe suka ya mokili te soki okotisi nzambe na likambo na yo nzambe akosunga yo maladi wana mpe kosinga eloko elekelaka nzambe eza te merci na bandeko nyonso bazwaki libango kolanda biso vraiment merci na Montréal Gucci Sinda mpona ntan oyo oza na nga vraiment na ndenge ozomema biso balobi receta ya émission oyo soki bozomona image eza kitoko boye eza bongo mpona Gucci Sinda merci na mama Sarah Tola vraiment bozo comprendre nazo koloba te vraiment histoire epesi nga choc makasi epesi nga choc ya makasi nazomona déjà ndeko mwasi wana namoni ndeko na nga merci na bandeko na nga nyonso mais tobosana te que samedi oyo le 26 juin oyo spécial veillée ezali bongo na Sarah Tola TV mama na live yo mutu oyo oza na ba problème yo mutu oyo okangami na ba prison molili yo mutu obotaka te yo mutu oyo makambo esimbaka te bandokenda poto oza mokanda te osalaka mosala me bafutako bien te olukaka mosala me bazwako na mosala te banda odeposa badossier bayanola yo te solution yango eye le 26 oyo samedi à partir ya 22h na Sarah Tola TV eza mama na direct eza live orateur ezali bongo prophète papier kila o bazo benga l'homme du sang ngana bakisele mona bishima c'est-à-dire miracle quoi papa oyo azo sala venana nzambe azo travailler kati na ye merci vraiment na bandeko nyonso bazali libakungu ya olanda na Sarah Tola TV merci na besa sable ya botami lelo vraiment to rolia to romela merci na ndeko du mois babi ndeko du mois il y a tout le temps machi wa momeno Maurice Piana wetu pourquoi pas na maman abota pour les mukendi maman Jeannette Mbouyi pourquoi pas na petit sœur na Sidonie Pemba na bébé Jordi Katomba babi bientôt pe moi na biso pe arobotama bébé Jaila Tchala Alexis Mbenga wetu depuis Luanda bamboti na bino nyonso chacha chalala ka bébé vraiment salara ninge to yokanaki merci to monani bongo mbala sima na histoire mususu na invité mususu bobo santé ko pesa biso ba commentaire na bino ba idée na bino et kozala malamu ciao. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.